nzoka madame afuka misaki tega nde madame Linda Linda en tout cas bravo au moni qu'est-ce que au pesinga réseau to na baike Linda nanu na SB ayeba ko jouer te tala Belleville ndenga bimisi et jouer la Linda yo kanisi zena na bano ano jouer makasi baza rolo ba pesi Linda ya madame aza nango na SB Linda nga pesa le meilleur wa pesa te mais loko nini esala ke Linda ba no jouer bien ou ano jouer te coaching à Belleville non yebiso ano jouer bien te muta nga encadrer et jouer la Linda angaza te parce que kuna za terre à terre kuna za ya nani kota ma na ba elule babina yo mona ngoya likamba ni olikamba mukie mutu lokola coach oya ya Côte d'Ivoire ngai mama ya bana nazwi bilamba na tshena sima pona te ya bana ngani parlons nous bani kasi place to kendeti ngai naza ko éduquer match et nazwi bilamba moko bo omona ka ba Freddy Mbalio eza logique normal ba ojo ba mama bangala belle vie aoloba na biso abisila c'est ma sœur soki si la zo reconnaître Belleville ande konaye ba clash onyosa tuna ba ya Gabi ba Thérèse ba oyate soki lelo Thérèse andima ko kita plus bas comme porte-parole ya Sila kapa combattre Belleville problème na yote na problème na Belleville siko ngani ngautu na Thérèse ozaka na problème na Belleville linga nani ya yo plus bosala ba lisano na bino ya kibombanda Belleville salate ozomona place peut-être bino boleka na bato misusu Belleville ezala te ozomona tant bono sakala na baleki na ba chapelé baleki na bango Ernest Itumba ba Faché Kalombo ta ba no sakala na ba Eva comment lisai Belleville ezala te zana ye biso zana lo bano si réellement Belleville apuyaka bato ba finga ba tendresse ba olonga te le tendresse ozonga chez les parents parce que en matisa to pour garantir ici là anya matisa to ya mafinga ozomona ibuto zaki na garantie te si réellement na bela ba futa ba to ba finga bato ibuta na finga susu sila makasi moi salaire eza obi que tendance à seka nini à seka sila lata bodi mo ya pembe sala carte jaune nga témoin ya lula e makambo na oloba tendance à seka sila tendresse à seka sila na matanga papa ba sila place ba lesaka biso spaghetti bazui mikate ba tie na bula saucisse tendance à tourner yango na matanga ngo to liaka boye ozomona si réellement bijou la reine Belleville na futa bijou la reine en longwa te pour na garantie ndaku alingaka zalaka wala pa biseko na seko ozwa garantie ndaku ya désolé madame moi je suis skinny oza skinny et oza fier na oza skinny mais ça la rondenge nini ba yaya ba mama ba koko o basala ba théâtre ya mingi basala ba succès na mboka oyo mais baya baba na kusa charné par rapport ya Tigra oyo aza pe akoza mwana akoza la koko ya bango et ça la rondenge ni tango mona ba propos bongo les autres na TV na landaki je ne sais pas si ça 5e ou 4e épisode comme ça maman étoile le belo mo c'est très capital malgré ta le dans ndenga rôle abi pona nini mama ko okokoza motema ya bo mama te awana lo bana Linda madame abi nazo comprendre madame wana atali étoile mwana nanga nde azoluka bana ko combattre mwana nanga boy ça dit beaucoup parlons-nous ozomona parlant na ngalo ba Thérèse je ne sais pas atali capacité ya Tegra atali évolution ya Tegra zoya Tegra a eu trophée à révélation. Je ne sais pas si tu belé ba comprendre révélation ezani. Va même biso na basket. Ba pesa ka so ba pesa médaille, ba pesa coupe, ba pesa ka coupe na médaille à révélation. Eric, yango tika famille papa Eric ba récupérer moi na bango en tout cas. Il va récupérer moi na ba tala moi ça soni. Bana mikie ba ozo likola bofo. Mono Sam afingio na capacité nyonso abimisi makambo nyonso abuzoba mais lo likola $20 ye wana kuna oleka Belleville sala ngote ye placé te en répondre
Parce que yo répondre point. Tant on répondre pas question mususu tout ka baninga. Ozoya ko finga baninga. Ya Gabi, wana loko loba sikate ke lelo zo banga so na kepo to na ko bombarder bombe babenga ni Hiroshima eko ya Gabi Hiroshima moko te esama na Kinshasa yo moko no za soni ozomona ya Gabi tala ya na zo loba no obi combien na loi na ba victime combien ba ngaba zika biloni parce que plus Exo. Yango na oloba na ya Gabi sila ma soko ye na koya. Mutabenga alo ya leki nanga. Kasi o yamba nonga te pesa ngata se ata 15000 kaka yaya. Na ofinga makasi. Te place au soto l'édition bon kata botine yaya. Non oloba na yo. Na oloba na yo. Mutabenga tala leki nanga jemima. Yana yo vraiment yana azampiaka ko changa ta belle vie ko leki nanga jemima mais moi ça libala ozokisa mobali no soni yango tika paperika boya ne moi ça soni boy oza artiste comédien canalisé ba ibutona combien de fois belle va boya be mission na bango combien de fois ibuta comment ko adorer belle vie maman chérie ya chempandi alongoli fa a tendance à facilité parce que tendance à rêve à gérer. Tendance à tourner à gérer. Gérer aux a combien de caleçons. On a peine à tourner tendance face à combien de caleçons. Ozomona. Boni. L'émission il y a toujours une question pardon. Le pas Boni. Yo mutozwa moi mobali mutazaka lokoso nzoto pa mwana mwasi. Mais yo mwana mwasi za lokoso nzoto oningo pesa yaya nini? Apekiso au moins nena saboy madame Belleville pour na reclasher pour na Thérèse pour na Gabi obengana ngate parce que ayebi que bango ne ba ya ba kota lisano na biso ozomona si je clash pour la tendresse pour na neza logique pour madame Belleville parce que biso na biso toza ba jalelo mais so na comme na niveau ya ko déborder na kepa maman Nicole Bakata na yepa maman Léa Ndaya na yepa maman ya biso Marie Hélène carrément bengananga parce que bango mais encourageant à beteli bombo maboko ozomona appuyer nga lobi ngai pe bazwanga ba proposanga pe partout en soi boy est-ce que maman Thérèse a causé lokwana c'est ça ozomona poni ba côté zaka ya mabe ezaka ka maman Thérèse Maman Thérèse, moi on a fait une kiti pour le baquet. Moi j'ai des capacités d'acheter un champagne, un Beaufort. Ozomona, ngai elo esanga pasi. Au moins les caméras mabe to yaka na TV to betela ngo CT. Eza mabe za Sony. Ngati na vandi boy na banike ngani na vandi boy so na vandi na bana mela ka Beaufort na mela masanga ya Sony. Ce qu'on a âge à Sabrina wana, obeta ngo petolo. Moi j'ai des capacités d'acheter même un champagne. Même Beaufort. Le pas monter mais on encourager na somba Beaufort. Oui on la TV et puis maman ne pas fière na yo. Abi pe que non, j'ai une fille. Ah tu es honte. Et on a encourager maman na o. Ozomona neti nga na vandi boy nga mouvement boy na mi vandi maswa boy. Na abi ke ne na za boye na yaka ko clasher sur bateau. Na yaka mususu omona na on peut cet exemple na comportement ya Gabi singa ya Gabi ozomona net na sala film mo ba be viva riva ozomona basimbisanga tono mais naza na TV wana pona ofinga bato ngai na tikali na demo ya ko vivre Dieu m'a fait grâce ozomona na l'équipe 2 mois mais na uti poto na commune na ndaku na ngate kaka libanda lipango na ngana bano clasher sur bato obi ata nzambo apesi opema na bomoyi akobotolo opema na nini siko boni geita ayoki ata apôtre boli ya soni te atali ata capacité abima te oyo babengaka bango basali obi ya Gabi na bima mpe aza na pouvoir défendre Madame Belleville, mais tandis que vous évitez que Madame Belleville a un problème, ce qu'elle a un problème, mais tout au bazar a permis d'aller
balingaki bakima te baya po bakende ngambo mosusu neti bato ni bakima bijou la reine apezaka te yo mwasa libala mobimba okomisi na mobali no bisenga ozozwa valeur ya papa Eric te papa Eric akoma lokola mwana muke bazo manipuler onde omona lokola ba joueur akiki ero tobeta kati il faut simba boy hein ozomona ndenge nani akoma ozomona bovana boy papa Eric ye wana azokota o bijou la reine atinga na ozolembo mbongwa nini oh mbongwa nini belva tuna ye na belera bijou la reine asalaka ni bijou la reine aza comédienne lokola nga artiste lokola ba artiste nyonso ozomona onga porte te belva bite oza porte parole na ngai te belva za ngulu tondimi mais belva za valeur papa ya bijou la reine bijou la reine akitisa couper liboso beriki kenzo ozomona bijou la reine asala soni o belva ko sala ngote mwasa libala nino ozaki ka pour le meilleur pour mobala azaki na musala tant mobala asilisi nini akomi na pure okoki ko supporter pire te comme oluka bana mikie ozomona bijou la reine silama na oloba na yo belvi aza ngulu oui to accepter ok na kapelo olia ngulu c'est ça. Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele. Voilà. Nous sommes sur GI Télévision, je suis Exode Mikebi, les petits-fils des bons maîtres, les Bécasse l'artiste. Nous sommes à GI Télévision accompagné de Mwana Souka, il y a famille Libota. Tant on a Mwana Souka et famille Libota, vous comprenez que nous sommes à Bianca Zanga. Alors, tant on a comment Bianca Zanga, on a un moussous en tout cas, et ça la panique qui peut bailler que tant Bianca Zanga yaka, en tout cas moto et pelaka, mais tant dans le Bianca Zanga. Côté la famille Libota, maï, pensa ba melaka maï mali lipo ba ebe te molobeli la famille Libota, aïe molobeli ya Bella Production. Voilà, je voudrais vous dire un grand merci à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo, et pourquoi pas dire un grand merci à Keren Ongala, pourquoi pas dire un grand merci beaucoup à Eldine Mikebi Koupangani, ya Papa Blondie. Bon, Balobi, le 19 avril 2025, une personne est née. Il s'appelle Papa Pati Olangi. Pati Olangi, Mbongo, Visa et Boya Nyongo. Pati Olangi, Visa et Boya Nyongo. Vraiment, bon anniversaire, Nayo. Vraiment, Lelo, toko petit 3 champagnes en tout cas. Nangoulou, Oelamba, Makawana, en Afrique du Sud, Wana Lelo et Koyinda Mabe. Voilà, je suis avec Bianca Zanga. Qu'est-ce que je dis déjà? Bonjour et bienvenue. Bonjour, Zobikene. Boni. Oui, l'autre n'est pas mon pays. Ah. Mohokonya Zabina. Bazon ça. Azala pena yo. ACP non po. O le ballon abete. Te ngapela lo ba mabete franchement vous ba mabete mon ezaka vérité. Merci beaucoup na ba masa tout ba ozali ba ko Rolanda biso merci na bato ba sepelaka na Bella Production bato ba lukarama ba sepelaka na Madame Bellevie maman aya rasala musala kitoko maman asezo sepelisa monde entier
oyo wapi balobi azo séant lobi longo ta Davina apwa soko za pembe na Bellevue obi kotoka mai te vraiment vandi sa famille oza pembe na Bellevue oyebi copier été vandi sa famille. En tout cas, merci beaucoup Nadongo Lesa Nzamba Versa. C'est un grand merci à Odette Lesa maman la Leslie. Merci à toi Yannick Lesa, Mifi Lesa Motema Ya Papi. Merci à toi Irène Kialuta Motema Richard, Nadi Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Zanga. Merci. Il y a Evelyne Duchesse Tunani. Et un grand merci à maman comment Isabelle. Maman Isabelle, il y a vraiment merci à Clarisse Plasma Pitbull. Et Chacha, moi, na soka ya basongi IGF. Merci na Daglin Love. Malobi CPI ya mboka. Aïe. CPI ya mboka vraiment. En tout cas, il y a wana. CPI comme ko lemba lemba. CPI comme lemba. Et quand on sous batu minité pour c'est comme des amours fragiles. CPI ya lemba te. Notamment ya batu tout babata mara vraiment. Et merci na ba emasa tout balingara biso na monene TV na ngai le roi célèbre Keshangoma. Merci à ya Pichu du Fouana, mauvais Papa Blaise Mokabi et boni basango ya papa na biso Danou ba question yo et puis Biano Yangai. Voilà, merci beaucoup. Ma question Yangai et puis Biano ya bien kazanga. Bien kazanga avant tout côté na biso makamu soso ozali molobeli ya famille Bota ozali molobeli ya Bella production toni to ibanon basango ya Bella po tozo mona lokola monu ezo kota mama makasi. Boni basango nanu ya Bella production. Non, Bella production ça va. Toi na film qui toro eza na marché, eza na Bella production plutôt, toi na Skinny. C'est ça oui. Il y a un 7e épisode na biso et kota lelo donc en tout cas bat ba consommer film na biso bota la baso ya taille baso bazo bois kama baso ba osala physique baso bazo bina côté kuna ba basketteur ba beta basket côté kuna ba danseur ba bina et côté kuna tout mona mama étoile ndenge azokendaka na ba école ko se plaindre pour na moi na etega et tout mona tega na caprice na école en tout cas. Non, bravo Linda. Obina bano yeba teke madame aneza Linda. Ah. Si, na yebite ke malade Linda zali nzoka madame afuka msaki teka ndi madame Linda. Linda. En tout cas bravo. Au moni qu'est-ce que au pesinga réseau toi na baike Linda nanu na SB ayeba ko jouer te. Tala Bellevue ndenga bimisi et jouer la Linda. Yo kanisi zana na bano. Ano jouer makasi. Bazo rolo ba pesi Linda madame. Aza nango na SB Linda nga pesa le meilleur wa pesa te. Mais loni ne sala ke Linda bando jouer bien ou alors jouer coaching à Bellevue. Non, il y a biso. Alors jouer bien te. Muta nga encadrer et jouer la Linda à ngazate parce que coup nous a terre à terre. Ndeni miya koma babilo ne bien moi komi mo ga diriger. Kuna zaka ya nani kota ma na ba elule babina. Yo mona ngoya likamba ni olikamba mukie. Ozomona siko balinda bakendela robina ta kendela na arna ye na bagatibi ba sherika babinisa bango ozomona mais soko zulu lo sherika wana ozongisi ba film makala tanga zaka na Bella sherika za mutako bina na SBT ozu bagatibi ta bazaka na ba ni o na ba groupe Simba wana gatibi tanga anopesa le maire na ni o na groupe Simba ozomona mais lelo gatibi Attends groupe Simba la groupe ni. Ah OK. Attends groupe les places azalaka attends ndako na bango. La limite galinga ndima Kobina. Kobina c'est le humiliation. Et ça humiliation. Donc on n'a pas de chose vraie. Tu vas passionner scénario wa biobina ah ezalo bazo humilier yo. Non. Omoni eza likambu ya capacité. C'est ça. Ozomona na mitalinga moko aterolo no sala mote. Il faut qu'il ngaye salade. C'est ça. Bako bintsanga lo yengeta. Osomona na mitali manaka na mitali je pèse. Et so na lo so pe na lobi likamba to pe ba yokinga. Et puis au moninga na rôle mo na obina. Yebana na. Influence ni nozo ko influencer. Public na yo obotala yo. Ya. Yo za mutu oyo o edika kamas. Oui, ça peut arriver et
eza na bapiese mosusu esengaka no ozomona boke mpe répétition moko boye boke tala soit boye na répétition moko boye ma ya ndenge ya solo héritier azorépéte boye olongola mwa tableau moko na répétition héritier e donc bino mo baterme banobine en plus bobine badansa mabe basondama yo pesi nsima oza na nini oza na beau-parent ozomona ozobina sondama papa mwasi no papa mobali no otala yo ebende nini ongunzami mpe ntina mabele nsima mpe eza nango kutu te nazoluka kaka nsima edende makasi mango mpe eza te boya libayaka lokwanga fomona kaka bato moko boye baza baapprenti moto lokola coach oyo ya Côte d'Ivoire ngai mama ya bana nazwi bilamba na tie na nsima mpona te ya bana nga nini kasi place tokende ti ngai naza koédike masi e nazwi bilamba moko boye omonoka baya Fredi Mbalio eza logique normale baojoa bamama bangala ozomona bamama na biso wana sanjo eza logique bango siko ngai na kopi eloko moko boye na jeune fille na kopi eloko moko boye natya nsima mpona te ya bato nini biankazanga lelo oyo boye tomoni bela production eza na film ekombo nango skini eza moto oyo aza mokie yo mpe nde oza skini est-ce que ozalaka fier ya komibenga skini Yaya. D'abord, sans te flatter, qu'on flatter Madame Belleville, qu'on flatter Evelyne Duchesse, à ta cherche bayebi. Ngai peut-être naza muto na bano témoigner ba place ma bayebi ke na taille ma beso na salle émission na bano lo bango na taille ma be likolo munene na semuki. Ozomona, je m'attendais pas que un jour nako comprendre valeur ya taille nanga. Ozomona. Donc na film skini nde poussé yo. Eza na comment eza na madame Moroboy en France. Eveli na noisanga bibianka, c'est pas na taille nao. Abina poto awa munene ya maladie. Abi monoka tegra amukiye. Yoko to leki tegra na munene. Apesa nga exemple ya tegra. Abi yoko to leki tegra na munene bianka yoko to ozana tolo. Faut être fier ya taille na yo. Et lelo madame Belleville a une skinny et boni sous na beta tolo ke non. Ata Clarisse place maza munene lokwa nzoko. Nga na mukie lokola nini. Nazalo babengo nini. Likelele. Non, likelele. Naza skinny. Ozomona. Soko finga te kuna mi copain. Mon a sécurité désolé madame, moi je suis skinny. Oza skinny et oza fier na oza skinny, mais ça la rondenge nini ba yaya, ba maman, ba koko, o ba sala ba théâtre, mini ba sala ba succès na mboka oyo, mais ba ya ba bana ko s'acharner par rapport ya Tegra o aza pe à cause à mwana, à cause à la koko. Ya bango ça la rondenge ni tango mona ba propos bongo ezo na TV na landaki je ne sais pas si eza 5e ou 4e épisode comme ça maman toi le belo mo c'est très capital malgré ta le bon ndenga rôle abi pona nini mama ko okokoza motema ya bo mama te awana lo bana linda madame abi nazo comprendre madame wana atali étoile mwana nanga nde azoluka bano ko combattre mwana nanga boy ça dit beaucoup parlons ngolobani ozomona parlant nanga lo ba Thérèse je ne sais pas atali capacité ya Tegra atali évolution ya Tegra zoya Tegra a eu trophée ya révélation je ne sais pas ce ba te belé ba comprendre révélation ezani voir même biso na basket ba pesa ka so ba pesa médaille ba pesa coupe ba pesa ka coupe na médaille ya révélation na bali comme golden boy omona baotala peut-être équipe wana malgré tout eza na C mais elakisi ba capacité nango ozomona batali discipline nango oza révélation ya lobby voilà neti Tegra je ne sais pas si Thérèse a compris qui trophée oyo Tegra zui baza ko annoncer ngo c'est la trophée de révélation de l'année ozomona Tegra a eu théâtre je crois pas 2023.
oui. Ba 2020 début à 2024. Ozomona, mais teka pesi le meilleur na ye. Teka za lelo fierté lelo ba comédien belé ba koza po teka pesa abimisa ba tebele na kati. Teka ndenga za bonga bimisa Gabi. Te oui, teka abimisa Gabi na kati. Teka abimisa Domaze na kati. Abimisa Gabi na nini? To banona Gabi. Ya Gabi. Na ba rôle mususu na moi ba na moi qui teka ne siko ya moi miso lala na moi ba bilo mo boy ya ba biloko ba style ya Gabi. Ozomona teka obimisa so kotali mwanda momona mwa ba Domaze mo eza na kati. Ozomona par rapport ya Domaze so opese rôle moko bovement ko a incarner ngo aza mwa stela ka to tala ba banzondi na kala Domaze bazaki bana oyo onje vie ya kala bango na libala bazaka bana ya Jani papa mso Jani no bimana bango tala Domaze ndenga incarner rôle wana. Ozomona toyena teka donc teka opesa moi bato so tali vraiment botali moi li pati eza na kati ya sikoyo oyo ba oya siko vert ye ba bi ba fingi na ba robe moni ya teta ya fingi robe yango to loba te siko ba Teresa baza bato mo be fe bazana ba te bazana ba fierté na mo ba lo leso wana ke biso lo to zate mais bano biso to bimisa lelo baza ba produit o ba remplacer biso yo kanisi ba Maxine Jackson wana ba Ini Edo ba Rita Dominique baza na fierté la bango te pona mwana bango o nani nani Regina Daniel baza na fier na mwana na te baza parce que Regina Daniel a sa fierté la bango. Alors la fierté Nigeria, c'est comme si nous, ba Davina Apoa, ba Agnon, ba Maria Longondo, ba Tegrawana, ba Keti, ba Dani ba Bombo. Non, yazo Catacop déjà. Yazo Sarani. Non, aza fierté l'obité. Aza fierté l'obité parce que tout n'a nini. Au moni lokola tokokotia ndoko na biso mwasi ya moba joa mutu bien te unani nani artère ba réseau oyo nani akoma odiembela ye nani akoma oyiba akoma comme mayonnaise akoma comme se ya ye nani azaki pe na ko jouer na bela mikona jouer na SB jeune fille nani ozomona la dona voilà ozomona so ta la dona boye apesaka moi apparence moko boye on dirait moi na mabe on dirait moi boye na boye mais quand la bonbon la dona baza lokola ba Maria Longondo la dona baza lokola ba Alex ozomona la dona baza lokola ba Tegra ozomona ozomoni bango ko kanisa bango baza ba mabe siko tali parents ya bonbon ondima te po azane longi yaba meme ozomona elongi ya bato yo ondima te ke mutu akoto aporte nandimi pete ozomona mais partout zeye bonbon na kati kombo etangami ngai elo osalinga pasi kota na capacité ya mama Teresa elle courage donc elle encourage ça que non ngai moko pe naza mama oyo ba proposa ngai partout. Je ne sais pas même aussi à ta plasma na biso akoya likambo na TV. Ayo kana nous soni atanga moko ndeko na biseke nga biya ko lobisa ngai te. Mais mama Teresa encourageango abeteli nani mais encourageango abeteli bonbon maboko ozomona appuyer nga lobi ngai pe bazwanga baproposanga pe partout en soi boy est-ce que mama Teresa kosa eloko wana c'est ça ozomona poni bakote zaka ya mabe ezaka ka mama Teresa. Maman Teresa, moi, on a fait une kiti pour le baquet. Moi, j'ai des capacités d'acheter un champagne, un Beaufort. Ozomona, nga elo esanga pasi. Au moins, les caméras ma bête, on a TV, to bête la on CT. Et ça ma bête, ça Sony.
ngati na vandi boye na banike ngani na vandi boye so na vandi na bana mela ka bofo na mela masanga ya soni. Oui, ça sonne. Ce qu'on a âge à Sabrina wana obeta ngo petolo. Moi j'ai des capacités d'acheter même un champagne. Même un bofo. Yo le pas monter mais on encourager na somba bofo. Oui na la TV et puis maman ne pas fière na yo. Abi pe que non, j'ai une fille. Ah, tu es honte. Hein? Vous avez ma Sonia famille na yo. Voilà, merci beaucoup. Bien que ça n'a le temps toujours le bayaya et pousser ngai et matinga question moko boye. Toni na tomi tuna ya Gabi à ça la famille botanini. Et comme matina niveau moi na ye à l'équipe na TV, à l'équipe vraiment na écran pour na ko kebisa bino nyonso na kombo ya mama na ye. Asa loko yo kebisa biso te. Ngai loko nazo ko déplorer na comportement ya Gaëtan atali sonu ya mama na été. Soni. Oui. Ozomona atali mama na atali comportement bizarre ote ya mama na ye. Ozomona Gaëtan azawana pona ko encourager mama na wana za ko encourager mama na o. Ozomona neti nga na vandi boy nga mouvement boy na mi vandi maswa boy na yabike nde na za boye na yaka ko clasher sur bateau na yaka ya mususu omona na opesa exemple na comportement ya Gabi singa ya Gabi ozomona net na sala film mo ba be viva riva ozomona basimbisanga tono mais naza na TV wana pona ofinga bato ngai na tikali na demo ya ko vivre. Dieu m'a fait grâce ozomona na l'équipe 2 mois mais na uti poto na komina na ndaku na ngate kaka libanda lipango na ngana bano clasher sur bato obi ata nzambo apesi opema na bomoyi akobotolo opema na nini siko boni Gaëtan ayoki ata apôtre boli ya soni te atali ata capacité abima te oyo babenga bango basali obi ya Gabi na bima mpe aza na pouvoir. Mais moi on n'est pas à la ya Gabi na bima apria kabeta pe bima ya Gabi soka peso pe prophétie oke pe salami na oloba na yo na oyebiso OK ozomona nga na yebi na kutana na ya Gabi na bima sayo ya Gabi atalanga tokota na jeune fille na nga ya Gabi atala bi mwana ndenge aza bongo amuto afanda Kinshasa ba mikolo ebele te faki na poto wana kutuna na bana ta ba démarche mwana te ya voyage mais ya Gabi mutali boso aloba na nga ngona bima na komba nzamba lola za témoin ozomona mais lelo ya Gabi aza mais lelo ya Gabi aza soni lelo ya Gabi aza soni ya bima ngaso na Gaëtan na osilama na ya na TVT pourtant yo zo ya na TV po kebisa bato est-ce que obandi ko retirer obandi ko kebisa mama na yo c'est ça. Moi na Gabi liboso abeta bali na poto basolo na Gabi na poto ne mama ke na poto ndake na kuluka ye ozomona ngana zana bato bavana na mwana na babi mona Gabi na ayoka ka soni na comportement mama na ye andimaka te ke mama abotenda kosa biso tout so bavana baninga na ye ya eza ko perdre te eza ki mutema mabe yozo luko o salir réputation baninga pour le beza ko perdre ozo perdre nani eza na question mususu tuninga na nga mieux placé te ya répondre parce que yo répondre point tant on répondre pas question mususu tuka baninga ozoya ko finga baninga ya Gabi wana loko loba sikate ke lelo zo banga so na ke poto na ko bombarder bombe babenga ni Hiroshima eko ya Gabi Hiroshima moko te esama na Kinshasa yo moko no za soni ozomona ya Gabi tala ya na zo loba no obi combien na loi na ba victime combien ba ngaba zika biloni parce que exo yango na oloba na ya Gabi silama soko ye na koya ona oloba na ya Gabi atana loko sika ya Gabi atana loko sika te soka lingi mama na sala crise te mama na sala tension te apekisa mama na ye okela muka ya Gabi yebit obi période motala na belo mo boye ba pesa ka belle vie merci parce que belle vie na clash te c'est ça. Ozomona omoni tamoko boy makamota ngaya ko bika madame Belvi machaki boy Teresa Kingo saini
tala Thérèse ndenge asembwamaki akondi akeleka na Molière on dirait yete ya Gabi alamuka na ACG na oyebi so ozomona po madame Belleville alinga vraiment te soki azalaki muta sentiment loko asila na oloba bate ebele badondo wana TV te ozonga deuxième tour émission te ebo lelo boye soki madame Belleville mpenza andimi beaucoup mapena bato ya clash te po Belleville aza muta makambo wana te pena mukongo ou bien ati apesi ne bino mukongo bosala bino nyonso bosala te omoni madame Belleville aza muta makambo wana te ozomona ako permettre yango peut-être parce que amona ba comédien baza bandeko na ye c'est ça Belleville aloba na biso aloba ngelo moko boy abi lelo ofingi sila mais lobi beaucoup tali quelque part bon be sila cadre omona omoni kozangi musala po sila ko engager te parce que chokai oui c'est ça ozomona madame Belleville aloba na biso abi sila c'est ma sœur soki sila zo reconnaître Belleville andeko na ye ba clash onyosa tuna ba ya Gabi ba Thérèse ba oyate soki lelo Thérèse andima ko kita plus bas comme porte-parole ya sila ka pas combattre Belleville mais Thérèse aya na TV macha mamenu makile minu ozomona mozobosa na tembo mais il y a problème na Belleville aloba atinela ibutu même audio tout monde toyoka audio ani kindati na internet avant tant que famille bota ngala za na problème na yote na problème na Belleville siko ngala ngautu na Thérèse ozaka na problème na Belleville linga nani ya yo plus bosala balisano na bino ya kibombanda Belleville azalate ozomona plus peut-être bino boleka na bato misusu Belleville ezalate ozomona tango bono sakala na baleki na ba chapelet baleki na bango Ernest Itumba ba fâché Kalombo ta ba no sakala na ba Eve comment lisai Belleville ezalate ozomona ba beto na balabala Belleville ezala lisano na bino te bokena banjaya ba gérer spire Belleville ezalate ozomona mais lelo yo lobaka na TV ke nazalaka na problème na bino te nazalaka na problème na Belleville attention maman ozana problème na Belleville bosa ki bombana te nzela Belleville leka yo leka te oya ko clasher sur Belleville a Belleville makamba ki mpese yo to rappelle makambo basala na Lubumbashi to makamba o leka na Kananga to ba no rappeler ozomona yango na oloba te ngana zilaka bango baya tala Thérèse tala Thérèse nana ya te ngana zelaka ye na ko bimisele na makambo basala ya soli na Luanda na ba Gabriel ngana ozela Gabriel aya exo non nebisa ki bango tango shobe zeleka ki nebisa bango no ya les 30 effectivement les 30 na yake yela ki Thérèse elle m'a senti avant de m'a comprendre que omona malgré azana be mission mo ba obetanga ba pic mais so va na sekinga bité mais aussi na changer c'est ba omata ke tour ayelinga te mona sala ka be mission ba rabu akonda la sala be mission ayelinga ta elitega mais tega c'est skinny o asali fierté ya Bellard oyo mwana na yo azana capacité te ya ko se mesurer na Belleville natala ki mission moko boye balobi beaucoup plus bino boya ko défendre madame Belleville mais tandis que boye bité que madame Belleville azaka na problème soki azaka na problème te mais bato o bazaka pembe na ye balinga ki bakima te baya po bakininga bomususu neti bato ni bakima bijou la reine apesaka te yo mwasa libala mobimba okomisi na mobali no bisenga senga ozozwa valeur ya papa Eric te papa Eric akoma lokola mwana muke bazo manipuler onde omona lokola ba joueur akiki ero to beta kati il faut simba boy ozomona ndenge nanya koma ozomona bovana boy papa Eric ye wana azokota o bijou la reine atinga na ozolembo mbongwa nini Belleville tuna ye na Bellard bijou la reine asala ni bijou la reine aza comédienne lokola nga artiste nyonso ozomona onga porte Belleville habité oza porte-parole na ngai te oza artiste comédien canalisé ba ibuta na combien de fois Belleville boya be mission na bango combien de fois ibuta comment ko adorer Belleville maman chérie mais il y a bijou yi awa alobi ke bande ko pesa mbongo po abanda ko leka na TV azamuta lokuta
Bijou la reine so Belleville apesa mbongo Bijou la reine akufela lundi Belleville apesa mbongo akufela mercredi Bijou la reine akufela vendredi akufeli dimanche osomona na oloba na semaine moko je jure Dieu m'entend parler Belleville tout nanga OK ça va si réellement Belleville on a foutu Bijou la reine mbongo Bijou la reine na longa poani so stala exo dans le bango soki zana na biso zana le bano si réellement Belleville apuyaka bato ba finga ba tendresse ba olongate le lot tendresse ozonga chez les parents parce que en matisato pour garantir ici là anya matisato ya mafinga ozomona ibuto zaki na garantie te si réellement na bela ba futa bato ba finga bato ibuta nga finga susu sila makashi moi salaire est ça on dit que tendance à seka nini à seka sila sila ta boni mo ya pembe ça la carte jaune nga témoin ya lula makambo na oloba tendance à seka sila tendresse à seka sila na matanga papa ba sila place ba lesaka biso spaghetti bazui mikate ba tie na bula saucisse tendance à tourner yango na matanga ngo to liaka boye Ozomona, si réellement Bijou la reine Belleville na foot Bijou la reine en longwa te pour na garantie ndaku. Ananga zalaka wala pa biseko na seko zo garantie ndaku ya luvunu. Mais bato nyonso oyo lobi ba mania wana, ba malika wana, ba nga ba longwa pembe na Belleville te. Ba rezi wana. Ba nga ba longwa te parce que tant azo clasher sur mutu salaire nezali. Selon yo siko ba na ko longwa pour ba longwa pourquoi oh mais neza bongo so Belleville bona ye nga mo comment fa Belleville benganinga. OK. Ngai moti na vani Belleville benganinga combien de fois? Ay biso ke kotanga Belleville benga ngai abi kotanga kombo na ngai te ko lobaka na ngai te ko nini boite parce que yo kaka te. OK. Donc il faut que tu sala osomona asala oui barezi tu sais que tu va bloquer barezi et puis madame Belleville ozo clasher sur la comédienne apekiso au moins né na saboy madame Belleville pour na clasher pour na Thérèse pour na Gabi obengana ngate parce que ayebi que bango ne ba ya ba kota lisano na biso osomona si je clash pour la tendresse pour la neza logique pour madame Belleville parce que biso na biso toza ba jalelo mais ça na comme na niveau ya ko déborder na kepa maman Nicole Bakata na yepa maman Le Ndaya na yepa maman ya biso Marie Hélène carrément obengana nga parce que bango sko ozomona akoboya ngo te parce que ye mutaya nango ozomona ye mutaya nango nani alobela biso makambo ya bato tala Bijou la reine sila maka na oka nene Bijou la reine alinga traiter abi Belleville aza ngulu wa mutu boy oui Belleville aza ngulu tondimi mais Belleville aza valeur papa ya Bijou la reine Bijou la reine a quitté sa coupe le bossa Beriki Kenzo osomona Bijou la reine asala soni o Belleville ko sala ngote moi ça libala nino ozaki ka pour le meilleur pour mobala zaki na musala tant mobala silisi nini a komi na pur okoki ko supporter pire te comme luka bana mikie osomona Bijou la reine silama na loba na yo Belleville azangulu oui to accepter OK na kapelo lia ngulu c'est ça OK na fête ba otumba ngulu ya mobimba eza wana baowelela ngo eboni Bijou la reine aza mbo asuka ka na ba restaurant ba luba côté bata moto batonda na ka groupe c'est que monsieur ekatana place hôtel ozomona place mabe tala non bano exo ozomona olingo clasher sur mutu oyo obimisa mobile no semba capacité mobile no ya papa Eric yango tika famille papa Eric ba récupérer moi na bango en tout cas il va récupérer moi ba batala moi ça soni bana mikie ba ozo likola bofo mono sam afingio na capacité nyonso abimisi makambo no nyonso abuzoba mais lo likola $20 ye wana kuna oleka Belleville sala ngote mutu no avai na kita clasher sur Belleville après Bella Yesu ça va na Bijou la reine tala garder qui semba no si la mana Belleville ozomona tala Bijou la reine moi ça soninga na loba na yo mutabenga allo ya leki nanga kasi wa yamba nonga te apesa ngata ata 15000 kaka yaya na ofinga makasi
T'es place au soto l'église au kata botine ya ya. Non lo bana yo. Place au mabé. Non lo bana yo. Muta benga tala. Leki na jemima. Eh yana yo vraiment yana zampiaka. Kocha ngata belle vie ko leki na jemima. Mais moi ça libala. Ozoki sa mobali no soni. Yango tika paperika boya ne moi ça soni boy. Boya ne yaki. Ufandi boy botaka boy paperiki wana zoya prince. Na yet. Après yo sani. On est au mbongo. Mbongo nini? O bijou la kali mtatindinga. Nzambe. Moi ça mo yibi boy na mona te. Voilà, merci beaucoup. Tozala kina Bianca Zanga. En tout cas, kusala émission na Bianca Zanga zalaka mo pasi na zo c'est pour la makambo e bimakawa. Nzambe na ngai. Ba place musu to kata kata na biso penza. Bianca Zanga. Tomo kina biso na suka. Ikambo oyo. Zo sepe ça ba tuté. Tendresse aleki na TV afingi ya géri afingi bato nyonso zana loba no moni tendance aza rêve ya géri ya géri mukona soka bika alongola ki ya ma azuki ya che mpandi alongoli fa abimana tendance na facilité parce que tendance aza rêve ya géri tendance a tuna ya géri géri ozaka na combien de caleçons na pe na tuna tendance fa zaka na combien de caleçons. Ozomona boni l'émission de toutes nos questions pardon le pas boni yo mutozwa moi mobali mutazaka lokoso nzoto pa mwana mwasi mais yo mwana mwasi ozala lokoso nzoto olingo pesa yaya nini ozana nini ozo préparer article mwana mobali ya bato c'est que faut balana identité santé na yo si. Pour eso so woni mwana mwasi moko aza azui o atiki landela identité santé no mwana aza santé malamu te. Voilà, merci beaucoup. Ezaki vraiment question ya suka pona to chité na biso na émission ya lelo Bianca Zanga to komi na suka dernier mot et puis ba dédicace. Vraiment batu ba retenir boye tendresse aza mwasi soni mwasi wela mutakala mobali te. Ozomona c'est que ozana eloko moko yebi ke ifona kabolela ngo batu lelo so na tiki la mo ba cadeau moko boy po ngane na mi yebi boy na zali et so na komi ko bandolana landa na moni yams na landi na moni tadi na landi na moni mundirba na moni prince na moni ya géri na moni teka na moni maurice na moni migra na moni yo boy na komi ko lana bino c'est que nazana loko mobo na olinga na kabolela bino. Il faut botala nga na air spirituel ndeti tendance alukani na vie à gérer. En tout cas bambote nga na pesi na la mama chérie merci na maman José Lusadi sous maman Claudine Bokatola un grand merci aussi à Yassivine Jolie joyeux anniversaire à toi Yaya merci à maman Niba Super maman Ningo Yamputu mamie Tadina de Belgique la grande H maman Sakina na ozelo kaka maman merci beaucoup na Nanou Lungengo, merci à Pierrette, merci à Renate Kitenge, un grand merci à Mauvais Propre Jean-Paul Kapinga, Motema, et merci à Mauvais Propre Tito da Costa, merci beaucoup na baïman surtout parce que na biso Mireille Madimba, merci à Mireille Makaya, Motema papa Jérémy, un grand merci à papa Jean-Claude Ataliano, merci beaucoup et merci na Chacha, merci na Yomoko, merci na Plasma Pitbull, merci na Darlene Love, la femme qui se respecte. Bango vraiment ba internet ba simba bango te ba zwa bango te ba guta bango te kozomona baza lokola te tendance ba melisa ye show ya malili ya kokwa kala ba pesa ya appareil ya photo na boula caméra. En tout cas merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était là l'œuvre de votre humble serviteur le petit. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils de mon maître, le casse l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, merci beaucoup pour l'assistance. Il y a Batunyo, Soubaza Awa, Tozana Chacha, Tozana
Pitbull, tous na CPI, vraiment dédicace Tabino Yango, et puis dire un grand merci à Esta Morena, la parisienne de l'X. Keren Ongala, vraiment de mon cœur, Keren Ongala, dédicace Nayo Yango Wana, et pourquoi pas dire un grand merci au couple Ekamba, couple Oya Basali Nzambe, Malou Inti, et puis Ekamba Ernest, voilà, voilà ma parent Nangai, vraiment Basali Nzambe, vraiment merci beaucoup pour Nabino Bianca. Le anniversaire, il y a Papa Pati Oulangi. Papa Pati Oulangi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Papa Pati Oulangi. Joyeux anniversaire. Que Voilà. du bonheur à toi, papa. Voilà, voilà les anniversaire, il y a Papa Pati Oulangi, Visa et Boya Nyongo, vraiment en direct du Soudaf. Vraiment, joyeux anniversaire, Nayo. Faites ça bien. Aujourd'hui, Lelo Bamgoul, oh, il y a Afrique du Sud, il y a mon Ekoliama Lelo. Voilà, tout comme une émission dans Souka, vraiment, il y a émission Nabiso. Je ne peux pas terminer cette émission sans dire un grand merci à ma maman chérie. Elle s'appelle Claudine Baweti. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.